Mbote Nabino balandi ya télé-réalité RDC ngai Benicia Tutonda naza mosengo ya représenter bino émission oyo. Donc pour les petits bomba eloté. Donc au côté moi muke akendo luka comment ba marié ba vivre mandat na bango. Chaîne Nabino et Sabino ba réalité à via Kinshasa RDC Mobimba, les ateliers réalité RDC. Moi, je suis à l'aise, à l'aise parce que je leader oui, Mbote Bandeko Balandi à télé-réalité, toza na 4e rue na parquet général ya Matete, place wapi oyo bomona ki batindela ki directeur ya cabinet ya chef de l'État Vital Kamerhe azali président national ya Union pour la nation congolaise INC na Mukuse, batindela ki invitation ya ko répondre lelo mercredi bandeko ya INC baza ebele ndinka bozel komona na babilili bazozela arrivé à président national na bango azali directeur ya cabinet ya président de la République Vital Kamerhe. Bokozo ba image Bongibo Tozali Bongo Nazali Bongo président il y a mouvement citoyen le force spéciale de la République. Déjà le fait yakoyawa et c'est là qu'il faut comprendre que à la kisibiso que azapenza motoyo ato sakamibe koyamboka. Mais kotika lawa je ne pense pas parce que jusqu'au moment où Toto Solanganayo, le président Vital Kamerhe a joué na oba bengi bongo na droit la présomption d'innocence. Donc aye naye comme renseignant akoya batunya mituna naye e bongo azongi na kimia nyos. Merci de votre CPL. Merci beaucoup ndeko. Pacificateur Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ngai na benga kaye coach. Yopo yebi yango ke azalaka coach yango pe amasekite grand coach. Ya akoki koyiba te atikala koyiba te akoyiba nini. Mbongo nini ekolengisa ekobangisa ye. Parce que nyonso azana ngo akoyiba nini. Mais koyoka obe mutema no ezobeta mbangu ne ezobanga. Motema nange ezobeta mbangu te naza à l'aise na obange lokote naza penza à l'aise parce que nayebi ke leader Nangaï, on a accompagné à décevoir Ngaïté, Ayi Bakate, c'est un homme honnête. Raison pour laquelle Nabenga est toujours pacificateur et l'ongonayo. Bango cabinet chef d'État bateau, va travailler que l'oko babengi 100 jours. Ce n'est que normal qu'on puisse l'inviter pour Bayo Kaye. Kamerhe ne pouvait pas refuser à venir répondre s'il est invité. Donc moi je demande à la population d'avoir leurs apaisements. Ah, toi, Bino Moka Badiaspora, bonjour mon amboka. Bonjour, bonjour. C'est présenté Bandeko Baolanda partout Bayeba, Kombonona Nuzana na parti. Fédéral Christian Bouendoa, UNC Belgique. Fédéral, tout le monde bino awe belé invitation ya Pamba Babengi président national na bino botonzi belé bozobanga maladie teza ko tambola. Mais tout en masque était désinfectant peut yangwana peut zali. Mais bon, tu es soutenir le président de Makamboyo, où ils ont zoé. Les alara n'attendent pas si ne baye baramuninga. Ton n'attend pas si tu soutenir. Le reste est au monde en après. Mais balobi président la bino aza kize na mambwebele ya on va passer invitation bande commission balobi ba Monique boka bakantia ki bino boko aider bango boko aider Félix mais bo aider les contrats bino boko mi copier. Copier. Mais non, comment copier nani? Oui, mais que tout le monde bien, le directeur du cabinet est responsable. Na Makambouana parce que ils ont continué à attaquer, ils ont continué à attaquer. Mais indirectement ils ont touché directeur du cabinet. Donc ils ont donc yangwana. Merci wana ba Kolanda fédéral Christian a pesi bino mo explication ndenge nini ba ko soutenir président national na bango ya parti. Biso toza d'abord ba camériste. Toza d'abord ba camériste et lelo ceux qui bana mboka nyonso baye pour accompagner le président Biso et plutôt tirer le camboyo au clair. Et Biso nyonso ke banguna baliba kotaka moi na moko afanda na ndako te so amoni ke papa na aza attaqué to amoni ke papa na yazo ke place moko boy aza na droit ya ko accompagner Biso en tant que bana ya Kamerhe bana ya VK toza awa ebele et puis c'est occasion pour na Biso pour que tout la kisaki on n'a rien à cacher VK Maboko pour le PMB.
Invitation ya pamba mais bino na même na ba réseaux sociaux bazo mona bino ko swana ba jeton na ba membre ya IDPS on dirait coalition na bino ya cash ezotambola malamu te. Coalition ezotambola malamu mais seulement que toza très vigilant. Biso bango ne ba attaquer biso bazo attaquer biso mingi na ba réseaux sociaux mais tozo sala tout pour que to faire comprendre bango que ils ont intérêt na biso tout pour tous à la unis. Mais coalition cash ils ont tambola malamu mais eloko invitation oui ils ont invitation mais ils ont parmi les camps bat balobeli trop na ba réseau yango to yé lelo leader na biso azoya biso pe toza na simanae pour que makambo nyonso ba attendre ba sala mamutu lelo ka mamutu pe esidi. Bande ko balandi wana tozwa Kibongo directeur ya cabinet adjoint ya ministère ya jeunesse mona mboka Yves Chwala lobeli bino participation na bango koya ko accompagner mokonzi na bango o aza invité awa na parquet général ya Matete. On est arrivé à Dirkab, chef de l'État, au Koma. Donc, nous avons une animation, donc, mouvement Zali Makasi Bitumba Awa. Tu habites coronavirus A, et vous avez donc, tu as dit la Moussala, notre télé-réalité, Zali toujours boulot. Biso ande boulot, donc, tu as la latte. Tu as dit exclusivité, Yamakamo, depuis début, Tina Souganango. Donc, télé-réalité, abonnez-vous massivement. Botala, Nenge Zali Koningana Awa. Entrée avec Kawana, entrée avec Yewana en image, vous allez comme les pacificateurs, Yewana Zali Kokota, Vital Caméra Zali Kokota, télé-réalité toujours, Zana Ponabino, Zali Sala Moussala, Tala Batneba Zali Panzana Awa, mais télé-réalité toujours en forme, Zali Tala ba image, vous allez comme Awa, des alliés arrivés à Vital Caméra, des alliés défouettés Awa, donc, pour nous Kota Benda Bika, les bols en exclusivité, la télé-réalité chaîne Abino et Pesabino, la réalité à vie à Kinshasa. Donc Kinshasa allait tomber à la image à Kinshasa allait tomber, tomber. Le parquet a plein de gens, Tony a des gars. Donc Moussa les alliés au Salama, télé-réalité toujours. Caméra Yawana à Koti, il y aura le Yem, les alliés au Yema, Bissopeto Awa, Bisso la journaliste, toujours tali ko sala musala awa tali ko sala ne musala awa caméra tali ko sala musala donc des fois tali ko sala musala au monde nungu awa tali ko la exclusivité awa tali des fois donc makelele awa musala ezali awa musala do sala awa des fois tali ko mo ande ba soda nde bali ko sala musala mon capitaine tali ko sala musala awa tali en image mon capitaine ko sala musala tali en image awa ali ko sala musala en exclusivité, télé-réalité toujours, Vital Caméra Yewana, comment il y a une image, télé-réalité, tu bunda toujours, mais tu as toujours une image. Des fois, merci Nabion Sobali ko na biso omoni mouvement zali makasi awa donc des fois te na kati ya parquet awa mouvement esalami
ndongo a makasi ba journaliste bazali wana belé bozali komona en image ezali en direct à la carte de télé-réalité musala nde musala bolanda en exclusivité Vital Kamerhe awa na carte ya parquet général ya Matete en exclusivité to suki a poto bok la bino on a carte ya net bolanda mais bozo intégralité nango après image vous allez kolanda merci télé-réalité zali kosala musala bozali komona awa deux fois tete obaki biso ba reporter na bino to kokita to relaxa bino intégralité makambo donc bozanga image te bozo nyonso en exclusivité télé-réalité zali kosala sala boulot ya solo pona ko honorer bino bato ba na biso merci beaucoup 5 millions merci franchement pour la biso il y a eu procédure judiciaire en cours au mboka bato yebi bien entendu que Azala qui cité par les autres interpellés. Yango c'est tout à fait normal que justice continue musala nango. Yango esenga ki bayo ka payer na ba fait oyo ba cité ye na ba ndeko mususu oyo bazala ki impliqué na makambo ba travaux ya 100 jours à chef de l'État. Bon awa tokoloba ke ba intérêt eza ndenge mokote parce que le chef de l'État aza na mandat na ya ko défendre. Aza chef de l'État. Il faut appeler ça lobby tokotuna en 2023 au salaki nini ne oyebi ça biso ya kangse Vital Kamerhe to a internet Vital Kamerhe te eza na cadre ya souci ya bonne gouvernance to prenera toujours bonne gouvernance UDPS tango toza na opposition to banda ko prôner parmi ba méfaits autre banda ko dénoncer ba pouvoir nyonso ya kala ezalaki état de droit na bonne gouvernance maintenant lelo bon mutoyo bien qu'aza collaborateur na yo direct mais ce qui a tamboli na ndenge état de droit et singélité qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait que le chef de l'État abatte la ye azipa pour bien le chef de l'État il faut respecter mibeko ya mboka ndenge longo bani mais état de droit monanté mais à celle des ordres pour interpeller pourquoi qui vous dit que à cause de l'interpellé makambo oui makambo justice oui mibeko non mibeko ya mboka ezala ndenge tambolaka. Hein? Ce n'est pas que oyibi lelo mbala moko lobi bakangi yo te il faut balandela eza processus eza procédure judiciaire eza na ndenge na yango qui ne vous dit pas que demain mandanse mi akozala interpellé par rapport à ce qui a été fait na ba mikolo neto yoka ki oui. C'est tout à fait normal donc justice eza na manière nango ndenge tambolelaka justice okyo tambola na ndenge batu balingeli etambolela te c'est ça la différence il y a état de droit. Justice c'est un tamboleli nango mécanisme nango ezali procédure judiciaire ezali na temps pe na ba réalité nango confirmons déjà que il faut tolanda ba mesure wana hein tolanda ba mesure à prévention na kozala toujours à l'écart ya bato au moins 1 mètre même si bozo solo la table boza ba master pour toi quand même ko garder ba distance maboko nde vecteur munene ya maladie wana parce que toujours simba partout toujours les cas il faut simba poignée à porte il faut simba téléphone il faut simba clavier ya na cybercafé il faut pesa mutu je ne sais pas ceux qui bise ceux qui botte nyonso wana ceux qui fait les kines c'est fini vous êtes calme. Le problème est que la maladie ne se prononce que quand c'est déjà commis à niveau mokoyo déjà pour moi c'est bandi ko comme attaquer rester à la maison c'est tout ça parce que ce qu'on va dire ndaku na yeza soin mais ba congolais bazole la vie pasi ba vana ndaku ndenge nini pasi ezala kaka même na poto mutu yo sala kate kaka neto bandoko vivre avant to ko mi débrouiller ka mutu ko kufa na nzala na ko banga ko bima pona confinement ezate mutu ko kufa zate. Nous sommes des Africains. Restez à la maison pour la paix. Ce n'est pas pour rien on vous dit il faut que pour la totalement il faut qu'on vende nandako en gardant les mesures à prévention, propreté, pour éviter contact dans bateau, dans nature. C'est un peu ça. Mais point le gouvernement a sali car test général il y a bateau comme ça bateau baza na maladie wana bati en quarantaine comme ça vision normal. Non wana ekozala même États-Unis moko ko sala ngote. Hein? Même États-Unis moko ko raté la grande puissance économique mondiale ba ko sala ngote parce que eza impossible. Yango bazolo ba mingi que
na cadre de prévention soki oyoki fièvre oyo obandi kosola on isolé en appelant les services. C'est un numéro si chaque gouvernement ou bien dans chaque pays, dans chaque mboka, si dispositif en cas où oyoki moi nzoto ningani moi muke fièvre bandi, il faut au benga service baya kozwa ba mi mobiliser pour na ko chayo un peu à l'écart na masse en arrêt sa population pour na ko préserver vie à batu na ndenge et sengeli. Voilà un peu Merci beaucoup Anna Bonango Lanza président Didier. En image, après Sibino, principe à suivre pour éviter la maladie à coronavirus. Le président dit tout comme un message nous opé ça banana ya funa. Bon, on a funa habitant ya funa nanet lobby que bana ya funa nyonso mokolo lenge mwana. En tout cas, il faut tout l'anda parce que aucun état au monde a sengaka mabe alukaka mabe pour la population. Ba mesure nyonso bazozwa au gouvernement ezozwa eza pour na bolamu ya population. To landa yango na ndenge balobeli pe tokolonga a suppose amoni omoni tilelo ba pesi basali confinement ya Gombe. Effectivement Gombe et la kisami ke eza épicentre munene ya corona pour ne pas dire coronavirus. Yango ba isolé na Gombe ba maîtriser situation Gombe mais ça malheureux. Aujourd'hui on nous dit que il y a des habitants de la Gombe qui ont quitté Balongwe Gombe baké na Masina bakoti na kati ya cité. Mais ça esprit nini? Hein? Et ça esprit nini congolais tu comprendre de ce côté. C'est quel esprit? Ceux qui ont été contaminés au Longwe Gombe au côté na cité, c'est pour que mis propager sur Makasi. Par contre, ceux qui ont été na Gombe, c'est facile ba contenir yo, ba landela yo pe obika population pe ebika. C'est un peu ça. Quarantaine. C'est quarantaine des pour na mutunyo so ngai yawa. Naza collaborateur, il y a un grand responsable ya mboko yo. Mais confinement tala ndenge naza. Je suis en babouche parce que na vandi na ndaku. Mais Moussa les ont continué avec la nouvelle technologie information et communication. Je suis en mesure de travailler même avec mon téléphone, même avec l'ordinateur Nandaku. Nous avons traité les dossiers, nous avons tinda, ainsi de suite. Échange les autres, ils ont continué. Donc Moussa là, il y a l'été et télématé. Donc population a fourni tout garder instruction l'État PSI. Pour éviter le rassemblement, je vois des choses vraiment désolé. La fois dernière, c'était le week-end passé. Mais le scandale que j'ai vu, je me suis dit, est-ce que tu es conscient? J'ai vu près de 600 personnes rapprochées à 0 mètre. Mais ils s'échangent la salive, comment on dit, l'arme. Mais tout ça, ça dit quoi? Or, le gouvernement ici est à disposition, à instruction, ils sont poètes, tout éviter. Mais les gens, on vous dit, bon, 3, 2, 4, 3 na taxi, plus le chauffeur, ça fait 4. Mais les gens continuent à se mettre à 5. Ça ne va pas. Mais tant on dire kabia mokondi ya mboka o yepe azo faire partie dans la mesure wana partie na yé belé pour nous soutenir yé et c'est bango bazaba anti corona. Ah voilà un peu le désordre. Les forces de l'ordre bazo sala penda musala na bango ndenge longbanité. Les gens on m'apprend même aujourd'hui que bato musu bazo fodé na kati ya Gombe. Basali si macaron à lokuta pour accéder na Gombe. Ça rime à quoi? Est-ce que patriotisme wana non. Waneza ko linga mboka te, waneza ko boma mboka nde. Hein? La population, je reviens encore, de garder ma mesure à prévention en restant dans la ligne du gouvernement provincial et de la ligne du gouvernement central. Et demain, le coronavirus sera totalement anéanti. Le résultat, ils allaient déjà avec notre expert maison, Yamboka, docteur Mouyembe, à qui j'ai fait chapeau bas. Malgré RRN tout ça récemment la communication mais quand même toujours félicité. Non. Docteur Mouyembe, bien besoin comprendre était ce qui a passé ba vie na yé, il y a des techniciens a passé ba vie technique. C'est au gouvernement qui est le décideur, il y a qu'aux option option A, option B, c'est le gouvernement. Mouyembe ne décidera jamais. Maintenant, biso, toi, tu bon, démocratie, mais déjà, c'est un acquis. Il faut que tu raffermir Yango et Kola.
mais ce que bitumba monene etika les ande ya progrès social nde wana peut-être ozo matela. Or progrès social ekoya kaka avec une justice indépendante et bien assise au pays. Merci voilà. beaucoup. Merci président. beaucoup. Merci. Wana Bouti Kolanda Bongo, directeur du cabinet, président de la République, ndenga répondre à une invitation Oyo, parquet général ya Matete Tindelakiye, Bomon Nabilili Bozui, intervention ya bandeko ya INC, ndenge ba lobby, Bopé Sabiso chance, to continuer toujours co informer Bino. Merci.